mabeni so bato baotala biso pour votre permission otina video wana batala mabeni Trésor Congolais alobaki. Trésor Congolais azalaki clair alobi ke conquérant na biso bon biso beta stade wana kaka mpona valide tobetaki mpe mpona écorger héritier parce que atika deuxième concert na ye wana annulé yango mabeni alobi wana Trésor Congolais abi ke héritier aza frère na ye ya wenge azalaki pressé mona micho oyeke héritier okisa wenge soni na stade nana ntango mishka soki nushka oyo azwana koma mwa chef nana alekaka na mission aloba atraita fere Museveni atraita fali rwandais patron azalaki wapi ntango abengaki bo mpo nti babengaki mpe tete fere na micho omoni yo na tiombo oza misusu oza rwandais toza nani asalaki yo na tv Trésor Congolais mpe kuta ye afini héritier te Trésor Congolais akabolaka mawa na bana maison me na bana wenge parce que oyeke concert héritier ya stade marti vecho na yaka via kita te atala pena mona pena ke piaka bi ese oyo eza mwana wenge to mwana wenze ya lokwa to bofinga fere ko bofinga ekelamu na mokeli na ekelamu baza bongo fere na fali PDD ntango mishika nazoleka azolobake héritier fere akoma ta linzaka ya héritier na koyemba te oyo fere akanga mama orgam na rappele azonga na préparation ya Zénith ya concert ya Zénith oyo aweka ayoka ntango 20 na oyemba demi tour oyemba na héritier amona héritier azokangama misa gangaganga bongo mon héritier aleki kaka fere na jetene la chérie pa aleki fere na jetene la chérie pa eloko aleki fere yango wana. Voilà, bonjour et bonsoir à tous les internautes de Beni ML Télévision. Merci aussi à tous les abonnés de Ensemble HD, besoin d'absolu de partout. Vous êtes tellement belé, merci Nabino parce que vous avez toujours l'acceptation que vous avez parce que vous avez s'abonner massivement, vous avez liké ma vidéo, vous avez commenté, surtout vous avez partagé. En tout cas, merci. Nabino nous sommes continuer toujours pour ça l'amour pour ça la biso bien. Vous savez, tout ça actualité mon internet, tout ça là la télé. Là tu as coup de fil. Moi, vraiment, j'avais pas le choix. Bon, comme moi, lui, il dit Kokota parce que nous sommes à Kinshasa, la capitale, Kinshasa la belle. Donc, toi, soit tu fais kato bima poto ça là comme il faut. Donc, merci. Comme ça, à ma maman chérie, j'en ai badi à Kazadi. Elle nous suit depuis sa résidence. Pourquoi pas aussi à la patronne Rafi Ntumba depuis la Belgique, la maman de Troyes. Azo Andabiso, je t'aime beaucoup. Grande salutation à toi et aussi Migra Malou dit derrière la caméra. Merci d'être là pour l'assistance. Donc, tout ça, Mastanara, Babi Chouchou de Gaulois. Tozuye parce que Maramarolo Baïza. Chouchou de Gaulois, bonne santé. Ouais, santé kitoko, béni, santé kitoko. Donc, ndongo monanga ki santé bien, ko na santé ko ba leader ebele batia to makelele ya pamba batia to makelele ba point mouche mobwe. Mambo na lobaka na episode ya bato wana na biso ba bono bana biso ba téléspectateur ba wana na biso nga za biwa ferete boto komana fere pena zoksa bato soni ta biro ni naza nango nga za jalelo afere na ka jalelo afere donc fere ayebi nga te fan na fere ni donc chouchou de roi donc fan numéro 00 donc so nga pa na nga so pa mama nga pa na nga te o fere orienté ne bande comme so baloba nga pa na nga fere ou pas pervers fere ou le padre donc fere za mambo ebele donc nena ya wana sengo pardon pasteur limbisa na opengwa l'opéra nazo pengwa parce que na bantu ba kolobela vérité ba muganga ganga ba lobela fe pasteur osengi pasteur na yo pasteur na nga pena pasteur sama bondubula peso ba mbote esiko zana mama patience meta bandubula na peso bino ba mbote donc nazo pengwa awa pe nazo pengwa awa muta conseiller te po parce que boleka bo ba ba koma le padre biso ba gola to sepela te donc ina pesi mbote na ser na ngai Amida Isuka depuis Turquie ya Frida Aboulou moi si Nzambe na Brazzaville avait Mohamed pourquoi pas ser na nga Salim Ilunga avait Robert Mavuluka et ba gola tout partout dans le monde. Votre chouchou le Gaulois est là. Voilà, chouchou de Gaulois, tout le monde m'a dit que c'est passé. Tu as vu qu'en soi, pas peur venir frère naïe, jeune frère naïe, héritier, ouais, t'as un problème. Mais tu comprends que entre bureau, il y a Ferrego là, tout le monde qui est sorti médiatique, il y a Trésor Congolais, il y a directeur de marketing, il y a Jet Set, et puis tu vois comment on a sorti médiatique, il y a Mishka Kabea, il y a chef d'orchestre et il y a la team Wata. Qu'est-ce qui se passe? Ni les autres, les gars, entre le Gaulois et la Spiritas. Beni monde tozala boye o nga ko momona ngeza na ndi na mfani na Congo na momona eza nature ya loi misiki na biso pe ezokende bongo misiki na biso ekende bongo papa wana misiki na biso ezokende na DDDDD tozalaki na Franco Luambo na Rochero Taboulay tozalaki tokomaki na Papa Wemba Kofelo Mide tozalaki na JB Piana Weranson lelo
bagoloa bawario tolinga te conquérant ya fere conquérant ya fali eza fere conquérant ya fere eza fali ntango tolonga nini ya trésor congolo nazongi moke mwa nsima na audio ya papa herve ndenge alobaki apesa audio mo bino mo boyoki mpo boyebaki papa herve alingaka ne polémique te tosalaka noki concurrence moko ezalaka loyal alobaki bien na voix nazoloba na bamusicien et non alobaki na bamisusu alobaki na bajali alobaki na banini bacommunicateur abi na bamusicien oza musicien totikala na polémique moko kitoko bamusicien bona bato balobelaka biso déjà concurrence moko ya loyal boza toyade na bato balobelaka biso donc yo musicien mo même souvent même sous maka ozoya te bo tenir ba propos mo boye to de Gaulle oya te bo tenir ba propos mo boye moke bo comprendre le pas de biloko na te sikoyo ntango tonga question ya trésor congolo mabeni so bato baotala biso pour votre nini votre permission otina video wana batala mabeni trésor congolo alobaki trésor congolo azalaki clair alobi ke conquérant na biso bon biso beta stade wana kaka mpona fali te tobetaki mpe mpona écorger héritier parce que atika deuxième concert na ye wana annulé yango mabini alobi wana trésor congolo abi ke héritier aza frère na ye ya wenge azalaki pressé moni na micho oyeke héritier okisa wenge soni na stade nana que non malembe est-ce que ceux qui koyebisa soki trésor congolo réellement aza frère et héritier watanabe s'il fallait apesa ye conseil ou bien apekise kobeta ou bien aproposer que non mpo na nga namoni kobeta no concert te par rapport ya nde elekaki ya liboso est ce qu'il fallait asala yango kaka na télé ntango mishka soki nushka oyo azala komba mwasi chef nani aleka na émission aloba atraita fere soki saveni soki na mosusu atraita fali museveni atraita fali rwandais patron azalaki wapi sikoyo ntango abengaki bo mpo nti babengaki mpe tete fere na micho omoni yo na tiombo oza misusu oza rwandais toza nani asalaki yo na tv trésor congolo mpe kuta ye afingi héritier te trésor congolo akaboloka mawa na bana maison me na bana wenge parce que oyeke concert héritier ya stade marti vencho na yaka oui vyayaka vyakitade atala pena mona pena ke piaka abi ese oyo eza mwana wenge to mwana wenze oyeke ntina kati na concert ya héritier vyayaka wale beta le 25 décembre vya mituna ezaka na karabi po abima mama esika bongo soni oyeke soni elata na vention abi oyo eza wenze to eza wenge ese piaka te ezalaki na kati ya stade me mata abima te asuka na voiture ngati na kati kovo boye oyebi na se inspiré na piaka héritier to namoni mutu nani aleki abandi oganga ofinga fe na bio peut-être basalaki mie na bandi na concert ya vention ya stade namoni vidi te naye na oyo akofelo bino na oyo vg mpe mpiana naye na oyo afali namoni vidi te naye na oyo nana oyo héritier boye naye na oyo bebe tanda fe mieke stade matike héritier namoni pena bapasse ya vide na te mpe na bia nga mpe suki na ngai longwa makote mpo na moni héritier mpe ezalaki awa te awa suki eza awa libala awa suki eza na bia nga mpe lokola naza bongo na kati kovo mpo na inspiré na stade nana ya piaka mpe lelo tobanga na nzambe oyebike mutu apart na totana vention alaki président maison oyebike mutu amisa héritier mpo loboba héritier eza fere soki fere apermetaki ete babeta nini nostalgie ya lelo ese bongo ba héritier na mboko te eza na mita fere azalaki na droit beni fere so na mita so abike ve mutu ayemba te la cause wana komolelalela ntango sela uti olobani abi bakutana na coste apo aya na dynastie la cause abi te nga na aya na nini na mwa ya te aboya nga na yemba na kibwisa pipe soki aboya kutu la coste oyo babandani banda basolola bien ebongo boni nzete ya mobe soki ya kokauka na benge nani héritier fere mutu andimaka bayemba naye parce que ezalaki nzembo elote mondobe fere azalaki na droit te na oyemba mosusu na kabosi na oyemba mosusu na nani oyo mais apermeta ya bote donc ye eya lokola to bofinga fere aloko bofinga ekelamu na mokeli na ekelamu baza bongo fere na fali pdd ntango mishika nazoleka azolobake héritier fere akokoma te linzaka ya héritier na koyemba te oyo fere akanga mama hors gamme nakapele azonga na préparation ya zénith ya concert ya zénith oyo awera ayoka ntango vention na oyemba demi tour oyemba na héritier amona na héritier azokangama misi agangaganga bongo atala video wana nde héritier azoyemba kotama yemba kudilaka nini na beti demi-tour angilaki pourquoi nabenga nani bayemba sali te moni héritier aleki kaka fere na jetene la chérie pa aleki fere na jetene la chérie pa eloko aleki fere yango wana mpe naosona masolo te moye pena yango yo leader orchestre te koza mokanga te na bana mo français alobi wana oyo aloba jete la chérie pa mpo babafere abi français te yo na baleki fere nde na français aloba jete la chérie pa oyo namona na koyemba eze ye na mboko pena papa yemba aloba mo mpo na héritier na mboko bafere papa yemba babaka yo eza ya makila yo koforcaka te papa yemba ndima bafere egola fere egola kanga 5 ans na mboko papa yemba de son vivant batabule aussi
ba Madilu me fera azobima ba meilleur chanteur meilleure voix na mwana o avena biso problème kendi nini mwana mboka Héritier du matin pe ba musique abetaka au moins d'ailleurs même soit ivoirien peut-être d'origine ivoirienne congolais tavana niveau Côte d'Ivoire de to Cameroun ma rumba héritier il y a sa musique mieux que quand même maintenant Fabrice to bon na micho to ba msuzu nenga ba bana sizo la Fabrice esa na type le Fabrice to tata ya mado héritier héritier asali barumba kitoko héritier ba générique n'est pas kitoko to potana yango pe okesa eza okesa sangisa yali kwa ndako ba jeune garçon bovandi o atie lipa o atie nini o atie ni po bolamba azwa misa de 20 azwa bana maison mais azwi aracle azwi guitariste japonais il y a un moment lo ba ya ferité aliki fe na jeter la chérie pa yango na lobi boye ekite susu po beta stade anetonda po pena bato po bagana osala sa te po bagana mega to ye fata mula bolumbu po parce que ayoke na susu nene to mona kasi ayoke na susu ni te spiritas baza bayaka mabe ozoloba boye baspiritas na bakoyelo awa parce que biso atoyambaka bato nyonso loba biro na ye loba biro ese héritier aza na fana ti pena yo ezotambolaka tambola veni tutuna awa kokoko bane bakumisa misika omona misusu zela ya wapi ya na biso ofanda na baveni sada mikomo atata micro baladaire otambola tokaka golwa na warrior mpe na biso taka yango ngaka saka ya munene te misusu par exemple même so na ndimi te aliaka bien na mbongo mais so ya munene te pa anga kota bitumbo ya ye te fe na fa oui abobi bitumba tika bongo so bien abula munene ya kate zande pona nga kota bitumbo e commenter ye te Fabrice kutu azama ma danger ko leka yo atika jamais loba msuzu azala mpanzi ya par exemple ya ferre to azavi pas fali to amoka ina bani Fabrice osama ma danger ma akokota ba terrain ma kota neti yazo nga kota te mutu na tembe mais wata pe aza nini baspiritas wata aza na orchestre monene d'abord parce que amemaka mpe baorchestre na ye bamisie na ye poto miska mpe alobi yango abi trésor congolo yo oloba yo kenda poto te yobi poto te yakenda poto bauti utu dernièrement mpe lona mona bisaka bato moni feka travaillaka azala na biro na Europe na Kinshasa nauti otala epa vie nanga mige nyemba omonake biro mo afeki nga kuna nayebeka nini nayebeka na émission azalaka na poto ozwi bavie na biso beka do prince des amours bana biro afeki baka na poto donc bao akini mpe bazali lelo na nauti okende ancien na biso picho auti okende ti siko ye moto ayo bakendaka ekiti akendaka poto amema bon poto oleka feke trésor congolo fere ameme poto te atika mapoto ayebi poto ye kasi poto ngo akenda abeta na saline na poto ngo akenda to concert ya inene ya beta ngo na poto ana afrique kutu bata na 3 concert babeta balance na olympia bon niveau parce que ça ba nsu moi concert ba nilango ya kosaka baselene mutu balance kondani Camerounais ma na obeta yenda ba jouer ba foot sala balance babeta yo mona siko babeta olympia ngo wapengo mama ayela aku na Afrique bata na 3 pays Afrique babeta ba concert na Afrique na no bona poto pe poto so ba ko beta msu ba zenji bani babeta ba congolais mais fika alona ba Camerounais ba nzembo na ana ba Guinéen ba nzembo ana ba Ivoirien ba nzembo afeka ba Ivoirien ekitaza nango ça a tourné Afrique akenda bangola betaka ba Guinée ba Côte d'Ivoire na Ivoirien même concert imoni ba concert na Côte d'Ivoire na talango do yelo wa église à passer de Niles bala saka yé moko de Niles tel concert ba Côte d'Ivoire mo bala saka bango monde ba chende so boy mana ba de saka play ba sala ka nini bala saka ba tout bana ko c'est vérité na concert historique ou bien na concert héritier personne na liberté na ja musique akota na te ba ko ba fika na ba fa ba kema déjà na liberté elle kwa mwana bon comprendre mwana 12 bombe balisika a toucher mbalo mabe donc ndumba siko tangu yozo ya bon na ba papa bon o ya pe faire o bana faire bon faut tant tout na héritier o tout na héritier lelo 20 ans na pesa héritier premier fils bon malgré biso mo ba jele to yaka te 20 ans na mabe pesa premier fils neni faire ne boy na boy ye mo le padre mo alobani na conférence de presse da poto abi oui héritier dernier fils pardon héritier dernier fils après c'est ce que le moins le ça bon pour faire un classement si vous mettez bien maintenant tu me perdre 3e parce qu'on a peut-être d'héritier de 7e après quitter mon thème moi mon thème bien bani ouais trésor qu'on l'a battuté ils ont des temps ba tika faire 3e ya ta venga pe na zali po héritier mon loi pe nane do exaucer pas wera dans dimete le moi héritier même a dimagité oui on ton tu fait le classement toi c'est la vidéo mutema mabe wuchi wanta veto ante fere yesu abi na luka oyeba te ko kota loko yo fumu ngo musanzo ko ya fere gola e tata 3 fanati to balaka hérité ou lo ba shege to ba ndeko na ba shege on peut shege nyo sote po ba shege ba timé da musique eza fali fere eza logique to ke na même yé même ça c'est ça na éviter concurrence na wotia dem sous super des pics na marama musique po même nani Fabrice ça muninga na musique a muninga nete
Yeza so ya Fabrice mais na musique Fabrice aleke nan. Bon so boni se comparer na Ferre. Oya ko lobaki yo leki président na bino leki Ferre na koyemba. Ferre wapi? Bola Ferre biso ba image etambo. Ba image ya concept so etambo ba otango na ba baba ni bala kisa bango. Bala kisa bango. Jusqu'à vivre au petit concert à stade, au petit concert à bien té son ezaki bien té podium mamabe et ngake kwea et en plus boza ba ingrat parce que bo utaki ko perdre petit frère Nabino, bo sali même pas une minute de silence dans le stade en mémoire ya leki Nabino Gigola. Boza ba ingrat et en plus concert wana bo beti concert à Makila plein ezaki ya Makila. OK. Ngana loba boy. Avant kolonga bipoti na liso mninga bifota na bipoti na liso non. Biso to tsaka to saki faute, il pas de saki faute, fa ara dommage na Gigola asaki yango te. Sko bango. Bango nan basali masa na gube. Na mono ya bango. OK président bango zokisa mitema bana basi. Azokisa mitema na bino bana basi. Alakisa dignité ya mwaza, alakisa ndenge papa maman alukaka mwana na to mona ngo. Po ni tata va na concert ande asaki 1 minute ke ba mama bolimbisanga na zalakisa na data motalaka na bino na libanda. Basaki yango. Ni nobi? Te yabo nzembo biso be desele to yemala biso be to yemela Gigola ba nzembo eza to yemela Gigola. Le pas d'aller là matanga. Sko bis bon yesko alingi biso do sala oya sali. On habitanga ba na stade na ye. Asa no imiti ya vidéo nanu ya jeter la chérie parce que no imiti biso to temi. Comme ça biso to beti ba concert to ba to exemple bien pas na yo mutu malamu yo saint. Yo mutu ozana souci so sai mabe. Après to sali 1 minute de silence ya jeter la chérie pa ba maman este bolimbisanga bana basa Kongo ndi na tandaka bino botala boye. Moi ça on peut na tandaka mundana na bala epete. Après biso to sa 1 minute ya Gigola. Pour passer bino boni bo te ya batu musique. Parce que le boni bo la sanike stade manto faire beta bomi mutu. Boza menga. Boza menga. Biso bito tanda mamu na bino tala mo so na nzibita wa yele susu. So ay pena ngo tanda siko bwe. Bino be bo sa bongo ti. Mo ni yende azabwe ata bomi Kongo mobimba. Ba wayo ba go. Pe ba stade na beta ki wana. Biso mka biso ba golo na ba wayo ba tondisa ki yango ti. To tondisa ku to yaki ba wa mawa ba wa mitema wa ndeti surtout mingi bagolo mwana wenge to ebete un jour amake fere boy poso to yeba mwana wenge to sutoni yata conseil mboli kadi bando mona lo wa eloko eza na kati te abeta conseil mboka seza mboteyage to be na batu babima na bakode na bapolisi bamolemba na bapolisi papa nga akenda nga siko sécurité ndo sécuriser banani mais jusqu'à par le bibeli kamba vidéo ya fere bozo kotisa bato fele bosenga bafongola porte bato bayaki na bakode baki na mo bato fele boyebisa babofonga mika mika baluti je pense qu'on va illustrer sur image wana mukie pour que bato ba comprendre OK c'est bien bamona ngo ndenge bosenga population bakota na bango fele OK bato so bato bayoki yango bayoki to na vidéo na bien to na ze vidéo na bien so te vidéo na mwana mokonza ba police bosa ngoma mokonza ngo azobisa le padre ke presse to kangi ku débordement bando sama to boy ku bato bakota Holanda moi zali je ne pense si j'invite so imana so lo katana si fi moi zali kana sali wana ska le padre vana habiter abi fungola porte bato bakota c'est-à-dire quoi fungola porte bato bakota avec leur billet izaki te bo fungola ba ya bute avec leur billet c'est-à-dire quoi ba pêcher maintenant bato bazana ba billet bakota parce que débordement ezaki de na kati moto se papa ça fait félicitations président na mito kangina minute bato débordement pena bona boy moi sana gangi fungo so bato balanja moi abi te fungola bato bakota so bato bakota wana ba fungola soit ba fungola pesa radio te bato bayoka kiteke fungola bato porte bakota na ba billet bato bayoka fungola kota to bike ofela mboko yo ke balinga faire te to na mboko ekoma ya ba vidéo ya ba Facebook WhatsApp yo kanisi soki bato bakota ofela ba fungola yo kasi ata moko filtre mo zakana ta caméra botala ndeto zokota yo ka upansa nango pena kitunga bo mapeka ya bafungo botane bafungo porte bato bakota ofele bana video na tango bayaka ba lui bongo yaka na video yo so alexi video ke bato bakota pe bafungo ka porte bakota sa muto alakisa billet to ngando nanga loba makambo te nango ba 8 obetaki concert ofele mais video ezadi kaka boyoki na général akomisa le pas ndé botondisi moi sama bien fungola porte ata so bafungola porte bato bakota avec ba billet kuru so ta video moko so tali nga zaki na stade koto maman de tibamba yaki vers ba goloa ba boy ba goloa bakota moi ba ope msu ba kina ba billet te moi de tibamba binini te toza to na ba mbongo me ba billet ezate azuye moko azu ba billet abola sa mbongo na bino bato balaksi ba mbongo apesi ba billet boka de ba mbongo na mela mai ndombo bakota ki mais so ba besi ko zo fele oui il y a no tchada ata billet tout moi billet ba beta so le na uti le 27 août pour ça c'est mieux que faire so ata billet ça faut tchaka ko fele to bon pour na ofele mo tchaka 500 comme ça mieux que faire to bien fali yo kasi solo ba fe bo ba wa yo ba bata bato wana jilelo sangwa ba bien ziko mene prince ba bezab prince ba ben enfant chéri ba wa to ba akumisi fali ba lelie abi wi na ke mba una ko bimisa single
bawayo basundilanga lelo tozabi oka nzemba mo bawayo bakafali na bango ou rien ye soko sa affaire ebongo amonaki na obeta stade mati bawayo la cote pe wana akaza so vebe bawayo afa ba chef coutumier bato bato mabe surtout mabu biso leo miele babeta na matete oyo matete na sayo omone bato baye bagola toyaki wana bagola babongo moto alingi pave pe bayaka mais siko bawario so ata okumbi te ofingi fere basepena bacommentaire bakumbi so oyebi pena lobela bango mais tia libaya kadi bon cette fois-ci bagolwa na bafanatika bato mosusu totika na bawario nano soit disant ba 3 spitas ne basala mieke fali na fere kadi bawa moso boke botonisele akokoma atiela mino munoko bosumo tuko sa pena mona na kati libandi oyo na kati kovo mpona piaka no ya stade de match sur le 25 nayebi te tuko soko olongosanga susu troso mpo bavile na mona susu tuko na longwane na mututi bino bozela bokosamba sous des Gaulois toyebi ke makambo ozoloba retour nango ezali parce que baspiritas mpe balingaka bongo te bakoyaka awa okozwa mpe baréponse na yo comme il faut basiko na bafinga te bana barigimaki bayolakisa bata sika oloba boye ta fere ale neti bato bana na biso bokoma eloo nini alobi ke ofere aleki héritier na koseli fere makambo neti totya na sur plan nyonso même tolonga ko babie mate totya na musicalement nakosi nini ke ese musicalement na yo na ngai na bato baotala biso na ndeko ofingi okomi ofingi wana fere aleki fali te pardon fere aleki héritier te soki toloba kudu ye nzete okaka fali to bakudu aye eloko te deva fere fali di cap aigle nzete aye eloko te bongo yo héritier mpenza okoma ta penepene ata ya nini carrière ya innocent te comparer wata na innocent innocent leke mutu tika boye te yo comparer wata na innocent mama na bana kosi ye moko ayebi ke wana vie na ye aleki ye teke ya kikala lelo weka be abanda musique liboso afere abanda musique liboso siko na lelo okompaye veton to jibe okompaye kofi na fere na musique lelo to baza na bafani loko ese nani eza bafani loko bavie nyonso batangi respect na bango bana fani loko aweka eza ta na ta bango mpe bakutaka balwambo bakuti banani bakuti bapapa bazalaka mpe basali makambo na bango lobi batika nanu génération esala makambo eza nanu fere na fali sikoyo problème eza nini baheritier baloko bapépinière baloko moni équipe a ebetaka bawana équipe b botala équipe a makasi mpo omata soki motiela vie mo babeta da poste na babeta na équipe a akosine pa longwa te akufa te mpo yo ya omata te nde eloko ekiti osala na ndenge solo inosa aleki héritier même na musique inosa ayemba abetaka na baafrike inosa abetaka partout ekiti abetaka wapi te yesa na afrique na ekiti abetaka wapi yesaka pe apa so ake gina na kenda ne na invitation abetaka ana kina abetaka partout abetaka ba grande sœur abetaka na Goodman abetaka na ba Béatrice babeta pe na ba Afrique toza na nini na championnat na biso ya afumba ya kwa championnat mbandaka te mabe abeta ligue des champions akende obeta ta akenda ta kobeta ta na ba Turquie ko beta ba Grèce abetaka ba Espagne ba siko ba image oyaka te pwana boti kotia ana na pibeta musique atika ndeko fox atika kosala ke akomplete nga kovanda boye nayebi ka mosusu lelo yo internet liboso na nga azo bave mika baza bave na ba internet bateka nakoya teka mama na base comparer na bango c'est impossible ye azela bato je pense après moutane na sima na bina filet depuis mal liboso bina filet mso ba volontaire batade asande baguerre na bango parce que bato to akuni héritier na mutu moto akuti oyo aleki ye o abima liboso oyo aleki nano bango de vérité esanga mutu abima mso alongwa na orchestre ezala même alongwa na orchestre affaire orchestre nani abima liboso héritier abimi na sima na leki eza nani ngana bamuna ndeko bitumba na ye na facilité babunda nene bina filet esa bien na musique te na biko bunda na teke baosala ya rankine teke ya musique donc concurrence loyale ekende ye na bina filet ekende mo à peu près pe babiloko ekompele wana bayombo ba troisième album esimba te on dirait bato bato babimela chemin de la gloire ça promet que parce que barumba bien barumba totika biso azwa bon bina filet c'est bon quand même ndenge na moni on dirait héritier wata chemin de la vie chemin de la vie chemin de la gloire eza banzemba bien oyokaki on eyebi makala mingi yo bien so sai leko yoki te yokango ndana ba concert na ba rap bien pour ezani ayembaka ne bien biso batekaka faire asukisi koyemba leki héritier mbaka bien petit frère ndima yemba na apesa chance parce que héritier ngaza na msusu université veto na français ndako ne pas tanga veto balingaka te héritier za musique te c'est faire na bite vie petio aza na tanga ya azalaki ne wana sukola ba so ba uniforme so di classe asukola mo ba tinda simba lipa na kwa bimi kwa ekisa kibongo te
Vite amoni ke pana bango bana vie moi danser ta ba via passe alongwa yo vanse pembe na eta ke musicien te avec eta ke orphelin mo boye azanga baboti azanga nini na vandisa ye natangisa bando tangisa kosimba baboti wana ko mosimba point fort kosimba okota moboti tobaka makambo musique yo komela oza na père to na mère mais oza charge no comme il faut te mais abendi yo avandisa héritier wana asa atinaki mo misala mike mike yango siko fera yo kama mabenda ye siko fo respecter fera aza papa leki na bino fo mishka fo respect soki nushka soko ma base eze nushka ngo pena to banga na nzambe héritier na orchestre okenda ba mission héritier nini ata moko to sola o aleki ilunga na succès wata na ba mishka aza na ba smoke totemisa baya bato misien totangia totiaka bango nyonso groupe lati miwata bamisien tolongola héritier bamisien batemi boye ya de nzela bamisien batemi na nzelo ilunga ye moko atemi na nzelo bato siko bolanda bana bamisien héritier ya ilusu mpena okende mpena boye bango tu bana timbe bamisien na timbe bakende be balanda bango ana na retard makasi ana na retard na fois bata aleka no fabrikas ana retard na fois aleka misusu innocent aza siko azoya na bafere azoya likolo aye mpena aye esika mabe na esika mabe anyate esika mabe mpena bonne chance na stade bango baobeta mais toyeba susu neti ye mpena na minute oyo da maison mare egana misusu ozokisa susu soni kotika no te na ndenge tsolo mpena kotika nde lelo tobona bebe wazeka kotika na bino te après ntango obeta bon sesu pia koyebi so de lumière ezalaki bien son ezalaki bien oui ya biso ezalaki mabe oleka biso na lumière kasi loka stade yaka lumière na son yo yaka kotia bainstrument te tia lumière na son kaka apo botala son na nga sonia ya pasi. Merci beaucoup Chouchou de Gaulois soki na biso na yo wana badédicace na batutu balandi yo de partout tokaba oyo napesi moto na bagola tout partout dans le monde baolanda ngai ser na ngai amida jogo na ngai cristiano na katala na canada napesi oyo bamote napesi mote na frida bulu mwasi nzambe depuis brazzaville pourquoi pas na bagola tout babi direction sikoyo le 28 toza susu na jeu olympique le padre susu tomobi pava bastade donc toza wana siko batali siko to bato babenga banimero 1 baza mpo francophonie eza bacongolais ereneso ya bacongolais te eza baétranger basangani bapays différent basangani bazobe basezi jeu olympique wana do baponi bape nyonso elobaka français basangani babengi na efere soki yaki ya gouvernement efere amisa gouvernement sikoyo ya feka bato bamonike na congo totala nani batiki numéro 1 na biso règle batiki mpe héritier moto ozofinga yo moto oza danger batiki yo baponi nani fere donc bamisa kono fois exemple fere alobaka te azosala mosala ata bino bosali mosala na 10 yeso asalaka moko ekamusi mokili lelo stade mati tout mona te wawu mais bastade beta nango omona te mosusu molere elobeli yango nasikolo fere na bakenya na batanzanie baolobela yango bachaîne ebele étranger mpe ya biso etikaka mito bomona bacd ya bino bobimisango te mpo na soni ya mboka yatoka toteka image ya ndenge ya bien napesi mpe mbote bato tu balinganga na balinganga te numéro ndenge ezali plus 243 85 32 37 568 obengi nga na ofingi nga tosalaka nde ezalaka nga na biro afere te na adia lelo merci beaucoup Chouchou de Gaulois merci na batutu bolandi sur de partout vous s'abonnez massivement vous commentez vous communiquez avec le numéro qui est affiché au bas de vos écrans nous vous retrouvons très prochainement toujours avec cette chaîne